actualité politique pour 4 minutes, comme ça dans l'état. Actualité est chaud dans minute chaud est arrestation du président de Guinée-Conakry au nom de Alpha Condé. IDPS vivant. IDPS vivant. Voilà l'actualité internationale. Mon frère il y a Alpha Condé a petit coup en complicité non pas français. Parce que Guinée-Conakry colonisée par les Français. Dans minute chaud tozali na conseil de sécurité à ONU, nous devons chapeauter c'est la France. Oui, Air Union de France a chapeauté un conseil de sécurité dans l'événement illégal en Afrique. Mais pour quelle raison Alpha Condé Bakangié, lobby, le président de la République a parti Ankara en Turquie, parce qu'il a communiqué officiellement le président de la Commission de l'Union africaine au nom de Moussa Faki Mahamat. Parce que dans l'immédiat, le chef d'état-major général de la garde républicaine à Bangokuna a libéré le président Alpha Condé. Mais, Kakalobi, le général, on s'autoproclamé à garde républicaine à Bango, a bloqué toutes les frontières. Et même dans l'équipe du Maroc, les gens Guinée, ils ont au Maroc, et ça a été IDPS Viva, a bloqué Bango. Mais, président Lobiboy, ce qui a dit qui était force, l'Union africaine est quittée na Conakry. Parce que Bino Bondima qui est un troisième mandat, élection Salemi à l'équipe. Pour quelle raison, après l'élection, pas bloqué? Toyebi Mbaché, il y a pensé le même jeu. Pour que ça le mandat Tchad, tout le monde qui président Tchadien va mettre quelques coups déjà pas moi en année. Si on a quand Mboka, l'actualité a dominé. L'actualité a dominé dans le pays. Jusqu'à présent, le peuple congolais a produit au président promettait qui est venu reconnaître sa ligne et qui t'a. Mais quand on a dit, ministère de l'économie, bateau va travailler dans le ministère de l'économie, le ministère de l'économie, bateau va bloquer ma pays. Puis l'autre qui t'a. Parce que le ministère de l'économie nationale, c'est le secrétaire général au ministère de l'économie nationale. Azam complice dans l'opérateur économique. Au Baza, Indien, Naba Libanais. Il y a Célestin Tambouéambo, secrétaire général du ministère de l'économie nationale. Il y a mis Robert Kalamba Ingoy, directeur chef d'inspection au ministère de l'économie nationale. Rosalina John Makono, Azali P, directeur de l'approvisionnement du ministère de l'économie nationale. Rosalina Didier Mbouta, Azana directeur d'études de planification de l'économie nationale. Odona Philippe Minga, Azana directeur de la logistique de l'économie nationale. Ezani, Bangane Bakena Kozombongo Pop Indien, n'a opérateur économique. Pour Anini, Batouana n'a pas bloqué. Ministre de l'économie a évité, mais secrétaire général n'a pas directeur de la planification, Baza complice n'a pas Bedachou, n'a pas Sokin, Bangibi. Bango ne va pas si bango idée. Bon, t'es qu'à raison dans mon idée, bon, ben, t'es qu'à la boue, la boutou. Bon, on a 16 heures juste, bon, on va nous livrer. Comme bango pour ça, les Amwana. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Président Azan Nankara a signé des contrats. Premier contrat coopération militaire entre Congo Kinshasa et coopération en Turquie. Deuxième accord a signé et ça en coopération bilatérale entre Bissona et Turquie sur le plan commerce. Qui veut dire le gouvernement turc, l'opérateur économique Turquie, bakoya na biloko na bango aba koteka na Congo. Biso pe biso tozi atoke kapuna. Yami ça qui faut na kolobela pona chité. Comme présent les Ghana Ituri et Zani. Le général militaire, gouverneur militaire à Ituri a commis qu'on travaillait ma belle. Pour comprendre que non, dans une semaine, il y a eu 516 personnes tuées dans Ituri. Par peuple, on va dire qu'il y a Ituri, comme qui m'a pas envoyé dans Nord Kivu. C'est comme gouverneur à Nord Kivu. Constantement, c'est lui qui travaille mieux. Parce que Nord Kivu est maintenant pacifié total. Le gouverneur militaire à Ituri a commis des douaniers, a commis des travailler dans Nengenaye, aurait à s'occuper de Moussala Bachaki à l'état de siège, à saboter Moussala l'état de siège, a commis des administrateurs membres à bureau. Et moi, Général Kacham. Hier, à notre travail, et puis peuple discuter. Et l'on dit plus loin, les militaires na Ituri, Bazate. Les président de la République, présence armée et monana. Le FARDC est là pour défense au lieu d'offensif. Par ce qui attaque Yende Babili Basali.
Mais au moment attaque que ça te bazongi na bango bakomi na ba coopération ba coopérateur na ba site minier. Je félicite Premier ministre na décision azui pona kokanga usine oyo ezosala manasite oyo usine ya bachinois oyo eza na kati ya Nord Kivu abloke yango bachinois bazali kotravaille kuna mpe akangi bango arécupere bango nyonso. Merci beaucoup mpona journée Viva! Viva! Tozokende rapide yaya shosho mwanamama mambu maso ok Fatima Moto. Merci beaucoup mes chers amis, mes chers frères, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Tolobi naloa tracasserie kosakana te loa bokasa tracasserie makasi babiro de tozosenga intervention mukontomoloka ngai intervention directe ministre intérieur aselo musala nini ozosala na terrain ozoyokana te aselo olali ministre intérieur tracasserie na lowa tracasserie kosakana te baza en tenue civile nyonso wana bazoéternize image ya chef de l'état. Chef de l'état asalaki de boulonnage ya solo peuple endemi. Maintenant lelo bakotisi bamilitaire en civil soko touche abimisi carte. Est-ce que militaire en civil akobanda kokangakanga batracasserie tosengi bapasi ya le contrôle général tala bakangi biloko na ndaku ya John Numbi. Mais les journalistes vont le battre. Et comme kaka YouTube de la kisa. Ma comme ko intimider biso. Mais ça matière à kolobelate. Mais pourquoi vous filmez qui yango? Il fallait pas vous filmer. Nakata ndako John Numbi. Bakuti liwa. Ya Moussé Laurent. La communauté internationale va fongola tribunal international pour la Bokanga Kabila. Bon, Kabila zo vanda na mboka. Azo travailler butu. Bon, il va bien que mutu abaka na lekio na maye. Kabila travaille pendant la nuit. Oui. Azo lever batu. Batu nyonso bomoni bazo bunga. Bato bazomona te boyeba ke eza muntu aza leve bango eza système ya le kabiliste tozosenga bakontinue na kofongola bandako nyonso ya bagénéral sans formal tous les maisons ya bagénéral neti tango fort il faut bafongola bagénéral nyonso oyo ya kala etumba balobi na ndako etumba biloko ebeye bafongola bandako nyonso bagénéral babimisa baarme batina ngo na este vrai ou faux tolobi boye la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée sans formal mais toutes les institutions restent à Kinshasa vrai ou faux Nazoloba, la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. Lobby dimanche, na bandi na commune ya Bandal, na 8 heures. Na moni Gentili Ngobila. Gentili Ngobila, alati bilamba lokola mwana mwasi na kashine. Bazo kumaye, na 8 heures, dimanche batozo sambela. Auti na commune ngani avandi na se aye akomi wana moninga bien bakitisi titre asalinga bo Gilles yo nalobi Gentili yo ezalaki na 8 heures du matin église ezosambela yo église nani basalaka dimanche te okenda koluka nini bakabali omoni kabalo papa ekoloba
tokokota yango te bazolinga basala desordre awa pembe na itaka bato si baprépare baessence baprépare bapine naloba nasakola omoni biloko oyo yo koloba yango te po soki dégénere lelo bakotanga yo na tala courage ngai nalobi papa apesa nga matière nabangi koloba asakei nabangi koloba botuna ye ebangisaki ngai po basi alobi ke basali bapine papa aza na nsima azoyoka ngai e nazoloba batie bapine batie baessence ke lelo soki moindre geste pillage ezobanda baprépare mpona pillage maintenant papa afongoli ngai mémoire nde bainformation tozoluka koya na bafitrité awa te eza bongo te alobi jure bakombata bazala kote nyonso wana me biso tozokende mpona kopelisa moto te lisu likolali bakamera ngai kozanga place wana te bontala nani chantini ngobila kasongo bakozala wana na kote mpoi nani José badibanga oya biso badibanga keba José badibanga keba tala kote tozokonda na badepute idps ndoki akolongwa alors soki bamoni moto atumbi pine kanga epesa na la police sesa bazolinga lelo moto opela na ville ya Kinshasa basombeli bango baessence Jantini essence osombi ekotumba yo moko ina bazi biba toza wana ngai napesi information oyo namoni nango tolobi boye ministre ya économie bino nyonso bozoyoka balobi bazobanda koteka biloko lekel mais blocage moko ezali kaka bango moko bato be ministère ya économie balie mbongo ebele balobi omoni batangi bakombo na bango biso po tozokontinue na kotanga bakombo secrétaire général ya ministère ya économie oza mokangami en complicité avec abedachou abedachou aza nani na mboka oyo un étranger akobloke biso kati tolobi boye Célestin na ministère de l'économie Célestin mosala esili basengi na présidence de la république bazwa bakombo tozotanga bainterpele bango de l'immédiat secrétaire général ya ministère de l'économie Célestin na ministère de l'économie John Makobo ozobloke à manger ya peuple Tidje Mbuta bakokanga yo ozokende makala okolanda bino na mabanga Philippe Minga ye mpe aza na dinombre basali association na abedachou un étranger d'ailleurs aza na infraction abedachou abwakaka mbongo na nzela dollar tomona ye na potome ya jibe mpwana azobwaka dollar eske babwakaka dollar on doit interpeller Abeda. Ma chaîne, la jeunesse, nous devons manipuler. Oui. Nous devons Namboka Moko, Wabazobenga RDC. Ce qui est le Bitumba et Bandi. Nous avons la place à Wokimate, parce que nous sommes entourés par le fleuve Congo. Toko Kendewat, Bato Chango Wandakoyabo, Bato Ambinza Wazoyabo. tokutana bandali tobandiko baluka place moko mbuma sikozo bete na babebe na mape alors kolinga bitumba oyo azomela bombe atika komela bombe eloko mabe oyo azomela gene atika changement de mentalité tosengi na kasongo bana basi bakomi kolata nani pantaloti yao nzela oyo ezomona soki nalobi bongo oyo jur alobi bongo naloba te libongo nde ezomona tala kote tozokende na politike
bazolata bana basi bakomi na butu bazolata pantalati yao motivasi nyonso ozomona otanga kombo nini na pesa kibetelelasinana na baliboko tozokende wapi il faut on doit appeler le chef par son nom appeler vrai ou faux awa ekomi awa pantalon nasuki wana pantalon ekomi awa mwana mwasi na nzoto mwasi sacré yaya nzoto mwasi eza sacré na kombo ya nzambe batia kaka sheri moko awuti kisangani oyo ya monene balongoli ye bilamba ni aya koleka awa na bakameramen na biso nyonso match ya kokata nakosi c'est parce que nzoto mwasi eza sacré mwasi eza sacré batiela biso kaka nzebo bazwi kaka sheri oyo ya kitoko batiki ye ni awa na bakameramen tokopanza nazokosa tokopanzana mpona nini eza teke tomonaka yango te mais eza sacré soki omoni yango okomona kaka makanisi na yo ekomi trouble nazokosa ata okutala oyebi maka mosusu jur mosusu nga nazokende namoni moto liboma ya mwasi bato nyonso bazotala ye nga nalobi na kotala teme na kei ermo si babebisi nde memoire na ngai lala tozo enseigner bato c'est le civisme tala tia kaka mama moko azolamba fufu mena liputa awa efongwani sikoyo ozoleka omoni azolamba okomona obanda kokende boye po alateeka mutunzi naloba te babebisane attention na baebiyema il faut tolata bien mwasi fo lata robe eleki awo eza bango te mobali mpe fo lata normal mobali ozolata pantaloti awa ekangi yo kalesi ozomonana nani akondima yo okota na biro ya motu kalesi ozomonana epa mama nani akokota te nani akokotisa yo kasongo trakaseri eleki sala mosala kitoko tobandi na moïse katumbi chapwe moïse commence à manipuler bato ya inadef edi babomaki président po bamanipule bango babandi kopesa bato naza na information sur balobi lobela te balaka yoka atinda bamilitaire mixte po soki atindi bamilitaire mixte te sikata te okoyoka un matin guerre ebandi na lubumbashi mpo naza na information sur baye kopesa ngai na ndako na baoto tala na place bazosala réunion na kashobwe na zamba na kashobo moïse akongoli bato ya inafek oyo akingwa kumwanza nazobanda kopesa bino mbongo nde natikali bino chef na bino inafek kondima chef ya nini kolanda makambo ngai nazoyebisa bino tobanda kosala siko sabotage bamosusu basiliki bomoni bamama ya inafek batomboki balobi moïse aza étranger de père et de mère akodirige biso te c'est-à-dire bomaki papa bobomi papa na biso po borécupérer entreprise na ye tala kote tozokende alors il faut qu'il cesse d'attirer attention po moïse so barécupérer na fek ekomi guerre tozosenga na bango base oyo nyonso eza na kisasa na oya bakende lubumbashi tension eza mabe na lubumbashi nga nazoloba nga nazaka monaka Moïse commence à manipuler l'UNAFEC de Papa Chung. Nous demandons à l'UNAFEC de rester serein, tous derrière Félix, parce que Moïse est étranger. Vrai ou faux? Vrai. Baba est parti.
Tungo kumwanza akei. Mebaye bake mulimu naweza na Lubumbashi. Eza bongo te. Chisekeza kendaki me mulimu eza na Kishasa. Baba Kyungu, muntu asakana na memoire na yote. Batoto machipisha, batoto ya Fungurume, batoto ya Mitwaba, Katuba 1, Katuba 2, Lusi Lukola Lisu. Muntu asakana na binote. Bashimicheze. Inchi ni yenu. Moïse kwa étranger. Moïse kwabo ni kuzambi. Moïse eku étranger. Ende mu Israel. Aina vile. Aina vile. Il faut atelemuke ende. Moïse ashina ndugu yetu. Moïse anaojisha bitoni. Moïse kunaojisha Afrika. Moïse kunaojisha makala. Moïse kunaojisha makala. Kwa petit peuple bakojisha nini? Tina niveau Moïse anaanza kukatala conseiller ya chef de l'État ingie mustadi. Anasema stadi ni yangu. Stadi ni yetu. Banakatala Yusuf ingie mustadi. Bana interdire bantu wote ingie mustadi. Moïse kunani? Umbafu. Umbafu sana. Moïse est étranger. Parce qu'il a un français. Moïse a un français. Asina ndukuye. Alors tukuye bantu moya. Muswahili, Mukongo, Beto na Beto. Oh Seigneur. On doit vite changer le service de l'ANR au Katanga. Il faut tout changer le service de l'ANR au Katanga. Haifanye kazi. Iko manipule. Watoto wa Katanga. Mshidilese faire. Tuikale. Tukwa kumukongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mko ntombolo. Mwa mai wakalinda le gramu kishi. Subwabilu. Wabilu. Subwabilu. Wabilu. Banasema hivi. Mimi sangana na rangena na kuna na zope za message. Banasema hivi. Munishikieko. Banasema Muteji. Muteji eko baba mkubwa. General Muteji ya Bakarunda anatafuta ku créer guerre, rébellion. Muteji ekunekala mukakanda et puis alisha kukomea sana mais banamupatia magrade anakuwa general full. Nani anampatia ile grade? Grade inatoka hapa. Banasema mtu anampatia grade ni general Patience. Patience yuko hapa. Il faut afunge Patience. Bravo. Bafunge general Patience. Kuna anatafuta kufanya guerre mu Lubumbashi. General Patience faut bamfunge. Muteji, un papa qui doit être retraité, vous lui donnez encore de grade de général full, un vieux papa. Et vous ne connaissez pas mon mango. On mon mango. Mais un général, comment on peut faire un général full? Patience que depuis lors, on a fait des amakassi. Pour que lobby, guerre banale Lubumbashi. Ça c'est la preuve. Général Kawara. Kawara Rwandais. Général Kawara qui ne connaît même pas le travail. Kawara n'a toqué au Rwanda. Mais le général Lubumbashi, Félix, m'a interpellé le général Kawara. Il faut toquer général Masandi. Oya Manyema. Général ya Manyema zo travailler kitoko. Aza la vision à chef, il y a le peuple d'abord. Comme on a eu général Masandi David. Masandi David va comme qu'on s'approcher na Kawara. Kawara lobby to lever bato. Oya boy. Alors, tu sais que la chicata intervention rapide, tu sais que la machine Rambo et Amérique battent de Lubumbashi plus vite que possible. Pour le bagui n'a pas quitté. Oyo Kambela. Na lalité pour la Lubumbashi.
Balobi boy, peuple demande qu'il soit notre IG. Bachata IG. Inspecteur général Massandi Davido. Azo travailler na vision ya Mukishi. Kawara kende pana bango Kawara. Est-ce que biso na biso ebanda Kawara? Bitakwira. Bizimungu. Naloba. Nasakola. Kombola nalo libongo kanga ba. Bayebisi ngai. Service ozo kanga baka bakende na ndako rube bakokuta bato aza na kafu bamosusu baza na ipeko omoni ipeko na mbinza ozone soko oleki gramaliko na ekole liloba lupango ekangami na ekole liloba baza wana ebele barwandais bazobimaka na butu na liloba bokende na liloba bofuye bokanga bato wana nyonso liloba ndako wana ekangami na église elim nazala kuna te bapesi nga efore oloba na elim baza plein na kati bakanga bango nyonso idps viva. Merci beaucoup maman Fifi Masuka. Bazoluka va poisonner yo. Vous êtes en train de travailler avec la vision de Mukishi. Mon maï. Basalelo likopa. Il y a un gouverneur. Gouverneur kombo na ye na kotika te. Na loba. Gouverneur Muyeshike. Keba. Gouverneur Muyeshike. Keba. Kusakana na Fifi Masuka te. Azo travailler kitoko. Bosali bakabali pour la Fifi Masuka. Mais ceux qui t'ont yogi kaka zuli kam Muyej. Okozwa chikumbu jande. Tokundukaona mabanga. Le général Patience. Tu es en train de créer le désordre à Lualaba. Général Patience. Ozala Kishasa ou Vanigné. Nzoka Tsoukulis. Patience dans la carré de mine na Lualaba. Ma conseiller, chef de l'État, ok. Quel pillage. Pozo Kende. Et combien il y a Boké na Lubumbashi. Fifi Masuka soka zoboya kopesa bino ba carrière. Bozo intimidé. Toko mayo. Ok. Ba. Meka. Ma conseiller, naza na liste na bino awo. Soki na tangi musala na estili. Limbisi bino lelo. So bo continuer ba kopesa nga ba kombo. Bon naza en direct avec Lubumbashi. Bino na mabanga. Mutu a créé des ordres. Et ça, général Amouri. Amouri. Rwandais. Général Amouri, vous êtes en train d'envoyer les propres troupes. Vous nommez ma troupe awa. Vous tinda na Lubumbashi. Oza naniyo. Amouri. Keba. Merci. Je père de mère. Je père de mère. Alelanga markasi. Il n'a pas viva. Merci beaucoup, Dieu merci. Tombola. Combattant et combattante, bonjour. Combattant et combattante, bonjour. Oui, bah déjà, on a des Chinois et des Congo. Parce que pour vous, sans formol, et toi, nous sommes chinois. Avant que vous ayez un magasin, il faut aller au politique. Pour Mikolo, on a qui même ambassadeur na Bango. Alors il fallait qu'on ait la même morale. Le gouvernement est allé en place. Vrai ou faux? Vrai. Il y a un chinois à Zoa, on peut pays. Il a exploité ça beaucoup dans nos accords. Combattant de l'île, nous sommes en actualité. Après qu'on est en actualité, il faut dans la bannière solide. Nous sommes en longo, il y a un piste Moabilou.
oyo tobengi plus mobile lelo sauver biso à cause azoki likanisi ya vérifier ndako par ndako lelo soki akendaki kokutana ndako ya John Numbi baminduki wana te lelo biso na bino tolingi kozala wa yango tokoki kopesa ye mbote tozongisi longonya plus mobile zamba pambola sala mosala na biso ya bukwanto tozoloba ngo pamba te combattant bauti kosala bilanga poliso akitaki mpona kosala oyo tobengi vérifier par rapport à bakoro ezalaki na kati bakie bakuti même na baeskelete oyo tobengi ya John Numbi baeskelete oyo tobengi ya Forbes Chebeya ezalaki na ndako ya John Numbi bakuti bakoro nyonso wana John Numbi abomi plus de 100 personnes 100 personnes lobi bapubliaki yango il fallait to dévoiler basecret epa na biso tolobaki ete soki omoni ndokisalani de noki combattant d'élite, Bonameki Sama Lokonde. Combattant d'élite, Tomoni Sama Lokonde. Lobby a Kendaki par rapport à Massango Mukanga Alonso. Combattant d'élite a Kendaki par rapport à Massango et à Mukanga Alonso. Le fils que Amonaki Batoni à Massango, Oyeyaki, Yeboko, Amemaki Sagi Moko comme exemplaire. Le coup, on a mis tout à Zali patron à gouvernement. En tant qu'exemplaire, Massango n'a pas de dépôt. Yango tozo rappelé bande qu'on a biso bazali na service ezali en place botala sima bozo nganini bouti ko na interview moko boyo fayu la uti ko sala sortie médiatique na musique mutu tozo kene de plus loin ya Colombie alobi ngo na top Congo mais peuple congolais a distrait moyen ko landelo ko les até alobi nga na zalaka député na sejaka na swaka mbongo mais jamais na sejaka te na swaka mbongo na ngai mais fayu la quel est plus loin ya Colombie lokola Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Kabila rata ye arata bakuna ye nana ko rate ye te nana ko combattre ti afuka combattant comme ça Kabila avec vivacité il ne peut se vivre to solo bango pambate parce que ça la kinga ina passe na motema na una dota la mutu oyo bozo benga ye congolais soit disant bamsu balo bakaza congolais mais azo bimisa en oyo evandi na motema ezopesa ngai pasi yango na koyebisa biso bacongolais tosunga na main dans la main mpona kosoutenir oyo tobengi bacongolais authentique bacongolais oyo tobengaka depere de mere faciba kobata toke facichwa mikolo oyo bazobenga ye kitambiki dia bambu kombata tozokate kitambiki dia bambu lokolo bamikolo yaya nauti wana na déclaration na ye auti kokondane coup d'état oyo ute kobetama na pays oyo tobengi na Guinée auti kokondane yango alobi acte oyo basali akoki kosala yango te par rapport à d'ici bientôt Union africaine azovalorize te makambo ya coup d'état na Afrique alobi bazongisa président wana en place bazopermettre yango te parce que président azalaki na mobembo coup d'état ebetami na lere kokitakiti oyo tobengi armée na ye bake bamaîtrise ye bake bavandise le plus loin bavandise kutu na mabele tozokondana yango ata biso baafricain tolobi awa na Congo awa mpe na Afrique boyebe te mpona kolongola président fo tokende na bavoi oyo tobengi élection vrai ou faux combattant de lutte tozokoba toujours kaka na actualité yeba déjà à partir ya lobi oyo tobengi na Katanga bakangaki plus de oyo tobengi 4 chinois baye bakangi plus de 9 oyo tobengi ougandais oyo bandokende na baminière na biso bolandaki mama na biso mama Samba abetaki mbela na ambassadeur oyo tobengi ya Chine babetaki mbela parce que avant ba étranger ba exploiter na ba mine na biso il fallait on respecter auto bengi ba nombre ya mboka na biso yango na yebisaki bino kabina na mboka oyo komisaki mboka lokola poubelle grâce à Mukwanto Molo avant muto ya ko travailler na mboka il fallait on les kananzela oyo to bengi zele zali nzela ya bosembo il ne peut se vivre combattant de lutte sozoko ba toujours en actualité yeba déjà awa bolandi Mukwanto Molo auti ko défendre oyo tobengi na sommet auti ko défendre Afrique na sommet oyo tobengi ya nani ya sommet Allemagne à défendre Afrique par rapport à ni sur le plan oyo tobengi sur le plan économique sur le plan social plus pas aussi à quel kolobela oyo tobengi na ba expert na biso
oyo bazwaki vaccin na Afrique na mbongo babanda continue na baafricain ebanda kokana na baafricain te parce que baafricain bango bazali na popularité ebele bazocontribue mpe un plus par rapport mpe lisusu na bazambo oyo tozali nango bango oyo tobengi bamidele wana baya koprofite mpe na banzete na biso ya zamba alobeli communauté internationale baluka moyena bakotisa mpe oyo tobengi baexpert oyo tobengi baexpert oyo badécouvri mpe bavaccin na Afrique bakota mpe po moyena tozwaka mpe mbongo ebele lokola baoccidentaux mpe lokola bazozwa mbongo ebele bakoki kozwa mbongo ebele te likolo ya mutu ya baafricain UDPS viva combattant d'élite yango nakoyebisa yo na moment oyo tolingana parce que biso tolobi boye d'ici bientôt élection ezali tolobi to se préparer bafief na biso mais toyo komona bakabale ezali kopréparer du jour au jour mpona oyo tobengi katanga yaya biso tokodénonce tolobi katanga ni yetu boprofite te na liwa ya kimwaku mwanza boprofite na bavrai katanga oyo bazali na katanga tolobi cette fois-ci oyo ya komeka yango bato ya katanga na population ya Kinshasa balobi changement bouti wana na même na oyo tobengi bakomanda ya sociate babakiseli bango bagrade mais tozosenga changement oyo tobengi na basociate nyonso parce que oyo tobengi même bakomanda ya sociate bakoma oyo tobengi bachef coutumier baboti wana balingi wana moyena basala mosala malamu eza te parce que bayebisaki ngai oyo tobengi na mumbele kulu na moko esalemaki ya kosakana te na mumbele na matanga quelconque bakulu na bayo kokota balobi à 0 mètre na sociate yaya toyebi bien tozobelela toujours biso tozokondamne baacte ozosalama na république démocratique du Congo à cause ya mboka na biso UDPS viva combattant de lutte tokoyebisa bino ete d'ici Mukontomolo alungwaki déjà oyo tobengi Italie il fallait que Turquie wana azokende mpo na relation bilatérale oyo yanga na yo yango biso nyonso peuple congolais tozali wana mpo na kosoutenir ye parce que banda lobi lokola nyataki Italie ake mpo na relation bilatérale ake wana mpo na oyo tobengi bonsomi ya peuple congolais nyonso UDPS viva mpo na lelo ngai natiki wana natikeli leadership tobeteli président merci maboko mpona encouragement mpona mwa bainfo UDPS viva UDPS viva UDPS viva Félix, le président de la République. Bonjour. Bonjour les Soussou. Fatibé. Mukishibe. Momaïbe. Mukwatombolube. Moulankwasebe. Le grand esprit, l'espoir de tout un peuple, le lion de la tribu congolaise, le président le plus costaud du monde, le président le plus géant du monde, Mukwatombolube. Momaïbe. Aiglebe. 100% sur congolais de père et de mère. Mettez le papa Béton Maboko, mettez le papa Béton Maboko. Sans plus tarder, tu continues à quatre actualités politiques. Puisque, alors, il faut bien comprendre, les Tolobara toujours, et pas Bandero Nabiso, Yambanza Kilembe, Mbanza Ngungu, donc qui sentent. Malobara toujours, Batulan Pakaba, mon appel. C'est-à-dire, qui vivra veut. Ochete Memonia. Fachi lo sako. To lobi pour la mouka tombola moutako zogamula. Fachi lo sako. Fachi ebwenge. Fachi jambo. Fachi wetwa. Ouais, waneza toujours na cadre toujours ya Otobengi Bolingo. Unité nationale. Donc on peut savoir l'information, mais il faut voter un an où il y a unité nationale, voter combattant. Puisque sans l'unité nationale, tu vas passer. Il faut tout l'ingana. Il y a un moni chaque fois, on a toujours unité nationale. Puisque à tout moment, nous avons notre père qui est Congo. Le Congo, c'est notre papa qui est très polygame. Comment ça fait-il que yo moi si ya donc il y a papa à côté en banda ko yako bundala moi si à côté donc et ko salama et puis maintenant na Sabino Bomoni Kassa Oriental. Moi je suis originaire à Kassa Oriental Mukwanga. Donc il y a un mboka donc soki Bomoni Kassa Oriental be biso. Biso ne ba chef même ya ba kwa Tombolo, ya ba kwa Kase ya benami ya biso. Alors tout nanan Mukwanga nini asia bengana mutu na Kassa Oriental. Ko biso ne ba kolo mabele. To tigala ko bengana mutu ata moko te. Siko bino bo bengana ka bato. Bosa kuna te. Est-ce que vous avez sonité? Alors, tous en la bolingo, tu comprends que Batoune baza ko influencer biso.
poto ina na biso nde bana mutu moko ba étranger nde ba ya kokote po ba bebisa biso ba diviser biso ba Moïse Katumbi bomoni déjà ba awe salinga passe alobi a comment manipuler une affaire bon jour wana ba sali ba désordre copier ba magasin ba ande moko sa ba facilité wana nyonso tout toza koyebisa bango oya kosakana na Lubumbashi ko sa chikumbusha nde donc tina kati actualité ya liboso koyoki Alpha Condé bloqué donc il tombé ah na so coup d'état et retire la jamais ko sala en Afrique mais la grande surprise na biso lobby elle a que certains dimanches tout monde ngamba moko Alpha Condé tombé yoka bambila na kati ya palais moya sala ezaki ah si quoi sur téléphone à lobby allo Fatibe ah naza très saisi moi na bougé donc Fatiata ah maintenant na outil na mboka na bino ça fait déjà un mois on a yekaka pona expliquer bino que en Afrique moyen lisusu o to benye ta un coup d'état ça la maté mais comment ça fait-il que ça donc une minute donc il ciblé alors on a fait Sabino ah Mukontombolo dans sa qualité il y a président de l'Union africaine il est c'est vivant de le vote le baté donc déjà meeting de Pesami malgré bomoni oh tozo benga généralement na kombo ya Mamadou denga zawana abandi déjà ko changer déjà ba gouverneur mais côté meeting na ne Pesami alors dentro le baboye Alpha Condé toujours à circuler Mamadi voilà c'est ça son prénom colonel Mamadi ndemutu siko na minute oyo asa lokola mokonzi na soto proclamer alors cela fait dire ah bazo c'est la monde il y a le président de l'Union africaine alors il faut bien comprendre Alpha Condé aleli na moko mboka alors il faut pas intervenir alors les awana bazo c'est la moko tongolo après sa mode d'ordre et puis ce coup d'état et retire jamais ko sala mawo na Afrique tout ça déjà dans la démocratie alors bah makamona nous surtout comprendre c'est pas français parce que na kati ya biloko pas français bon on a pas français de maman basali alors toujours dans la actualité pour tout mon policier parole de Ituri 10 personnes dont 9 chinois arrêtés na 3 rwandais bakangaki bango alaki mkolo lobby donc pourquoi bakangi bango pour séjour et exploitation illégaux des minéraux à Mambasa bakangi 9 chinois na ba Ougandais misatu babanda ko exploiter na séjour na Mambasa bakaina bango de un tout d'abord séjour na bango na Mambasa baye ko sana ni na Mambasa et dédé babandi de ko exploiter alors na zo Sabino facile déterminé après ça il déjà mitindo donc ba auto bengi ba mine na biso nyo surtout muto exploiter ngote ezala ba chinois mais à ma grande surprise to komona kaka ba chinois ba ko exploiter ndesiko mkolo lobi Mambasa bakangaki 9 chinois aux arrêts na ba Ougandais ya na zo Sabino facha zali donc très fâché alors mais comment ça fait-il que bana mboka baza ko bénéficier na ba minéraux na bango bana mboka baza ko bénéficier te comment na ba chinois bazo longo mboka na bango baye baza ko exploiter mais peuple baza ko bénéficier te bati très fâché pose la boyoka makambo zo ya ndenga zo zonga boye bokoyoka même kuna batu baolela c'est là boyoka au moins na sali banda wana assez comprendre et makambo belé et salamaka toujours na absence na makambo belé so talibé et ça m'a toujours na absence na ah bon mona bakezo ba cadavre na donu batu balo baté pasteur Moïse abandi osengela bango bolimbis pasteur Moïse ko Moïse akomaki pasteur déjà ya ko sengela batu bolimbis mais mutu dinyo to ko sengela bolimbis autre que kuta batu ko fe na kati ya frigo na nda mais oui okuti batu na kati ya frigo côté ya donu mbeto ya mort na kati nazoye biso ba soldat ba koti ko basala enquête ba consulter bakangi zolo ko bakota basala enquête nde bazuko ba ko mususu wana ba ke osala bango ba examen ko ba examiner mais nazoye biso silence radio kasamba olia sala sujet yake bakuti biloko na ndako jongi balobité maman justice sélective comme ça toi le dossier il y a Eric Lenge wa la caisse mobile na go c'est combattant la maman justice sélective oh ya lobaki la justice sélective et bon c'est là ouais na ba dossier oui toi ya na dossier Eric Lenge
un dossier à Fidel Bazana, na Floribert Chebea. Tozo un dossier à Dibundu da Congo. Dossier à musée à Liwa, musée Baké Koutango na Musée Laurent. Mais oui, dossier à Liwa musée. Pour ça que tu vas vanter. Dossier à Kamwena Tsapu, Baké Koutango pas John. Oyo mutu ya ndengeni. Bozo bo mabatu, bozo tigana ba trace. Bozo bo mabatu, bozo tigana ba archive. Yaya Zambala la raté. Zamba Fachi Beto la raté. Bomoni awa silence radio, Thierry Kamboudi so ina mwana bocha badeba. Badeba va Thierry Kamboudi. Hein? C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de confirmer Batueno. Ma parole pour le bataille, les Agandés. C'est simple. Obéissez mon yanga, vous perdez. On fait ici et là. On va dire que tout est mis par rapport à Babi Bembe. Donc il mort à domicile. Mort à domicile. Pierrot Louara, vous êtes où maintenant? Peter Tiani. Les seuls on a eu qui Eliezer. N'a pas d'ailleurs le mélange, on a qui même Eliezer. Mais le reste, quand on est la bande, Azali, Otobengi, journaliste à investigation. Journaliste à Malewa. Journaliste, comment ça fait-il que Baké Kokuta Bilo kwa Mabelanda kwa John Olie Bolobela, peuple Bayoka. Bateau Babanaï, comment gardez silence. Mais vous gardez déjà silence. Vous gardez silence. Vous gardez silence. Ah, pasteur Moïse, au bando au Seigneur, la bango bolimbis. Ce qu'on a globalisé pour la bataille. Ayebi Makambongo. Puisque Bayebi que non, Zamba là la kate. Imaginez, Bolandi pasteur Onani, Makambolo Beli, Mukun. Nena Landi Ojo, pasteur de l'île, n'a fini Mukun. Ma bêtise, même Montozo Landazate. Montozo Landazate. Alors, on a landé bien. Naloba, à parvenir pour la télévision. Parce que tu n'as pas question que Mukuna a une position nyonso. Tu as une preuve. Est-ce que pour nous interpeller l'université? Na plateau bino ba pasteur bo vandien pasteur vous c'est ma carrière na bino il est pas vivant aya bisa bino to ana banganga Nzambe te to ana banganga Satan vous se rappelez nganga Satan ni ngako pesa message et aya balusi yango lisusu o et grand prophétique ezola kisanga ke kanamba kozonga na 2023 wana passé on a toujours la carte actualité politique. Il faut comprendre que non, à Ndenge Saboye, Mouzito, Bolani dossier Mouzito. Mouzito baso tunaye, monsieur. Mais yo aussi ça raté. Mais moi mozo son Ndenge ni, voilà c'était vendredi. Pino bozo le Félix ça illégal le parlement tout ça. Bozo son bongo pourquoi? Alors mais oui, yo comme Mouzito, IDPS c'est vivant. Je refuse de siéger dans un parlement illégitime, mais je perçois mes évolutions parce que je siège dans le peuple. Est-ce que vous êtes dans le peuple? Dans ce cas, c'est Bino Bato Basuki. Ceux qui osent siéger, c'est qu'ils ont bon côté. Ouais, ils ont siéger. Mais moi, ils sont dégueulés. Nous surtout, on a Bazolanda, mais Bakokokate. Biso to zaki na batuna biso papete na ebisa ki bango boke ndebo siéger. Bakenda pe baso bon côté. Fachi beto mu kontomoro le gati mo mal. Natines Maoucha Mouteba, les deux personnes. 13 000 $. Par 12 mois, au lieu de 5 ans. 13 000 $. Baboya. Mais, même Tatou Moukachi, Chika et Génie. Il y a quelqu'un qui siège. Martin Fayou, il y a siéger. Les seuls Félix Attends qui serait Chilo Mona Dines Maoucha. Alors, on a chité, puisque Ngongé Kei, vous devez comprendre que non, Nicolas Kazadi visé par une motion dans quatre assemblées. Alors, il faut que banane à Keko pour ça la motion wana azali député Otobeng na Kombo ya Adrien Poba Eli de Mwamba. Nicolas Kazadi ko tambongo ebele. Ko visé bato bazoko tambongo. Auto ko tambongo ebele wa avec DGI trois kaka régie financière oya so sana bango sala. Boyo kimbongo ndenge ko. Siko mukile linga kaka batu madame te.
mukini elingi bato ya malamu te tala mukotombolo ata olingi ete il s'en fout ya kosalaka mpo na peuple d'abord mais tala sikoyo oyo tobengi Nicolas Kazadi la beauté des finances finance ezwi elengi finance ezwi elengi la beauté des finances Nicolas Kazadi 3 régigations na biso mbongo ekoti dans 1 mois yaye koloba lukuta kaka 1 mois oyo kaka pamba mbongo ekoti à travers 3 régies finances nakoloba mambo ebele te nazongisi malobe pa mokonzi oyo apesa parole ndeko na ngai tozala la main dans la main awa Dieu merci Yaka. Dieu merci azoba la mariage religieuse. Tosengi na mutu nyonso awa a partir ya lobby poto mobimba ningana. Yeye azosala mariage. Moi na biso azosala mariage. Ozana quelque chose osungie. Mutu nyonso basungaka ye fo. Ekomi pembeni tokopesa bino nyonso bainvitation parce que eza religieuse biso bato ya tate kimbangu bakoya bato ya kabundu alesi bakoya église nyonso bakoya na mariage ya Dieu merci mais catholique nyonso tozotraite amour mais biso tolobi boye baeglise nyonso boya église na mariage ya Dieu merci na mbongo te na cholo te bana bademo kabundu alesa na muku na yaka muku na pasteur yaka quelque chose faire part nani pasteur ya Godempoi Dodo Kamba tosengi bato nyonso papa Augustin Kabuya mwana bute tozoya faire part Jean-Marie Kabunda tozobalisa tokozala esengo tokotambola na val nzela na mama nana we azobala mama olangi oswe na papa olangi oswe tozosenga te bango bakufa me represent mwana na aza papa David olangi aza pire camarade na ye Moïse mbi aza akopesa biso mbongo Kabundu alesa aza Dodo Kamba Dodo Kamba aza Mike Kalamba aza bakombata nyonso force nyonso union sacrée nyonso toza na mariage à partir ya lobi bobanda kosunga biso na baoyo bayebisaki ngai ke bokipe bacameraman nzambe atushe metema na bino bozwa nimero na ngai 081 57 34 609 so botundile biso quelque chose tosunga mosala ekende liboso IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Tshisekedi super héros national, Félix président de la République, les peuples d'abord. Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Bonjour à tous. Oyo na lingana lobela kabalo ebongami pona mokolo ya le 15. IDPS viva. La muka babongisi kabali nini balingi basala. Mokolo ya le 15 pona marche na bango. Bakozwa ba polo ya IDPS na ba drapeau ya IDPS balatisi batu na bango. Komisa tangu batu na bango bakobima na nzela. Basala pillage, basala désordre. Komisa nde baya ko accuser que ce sont ba combattre ya IDPS nde basali makambo wana. IDPS viva. Yango na sengi bino ozala na vigilance. Et puis atozia tolandi to le kanali kambu ya John Numbi. Boza ko se rappeler que John Numbi alobaka que je suis pas un agneau. Alobaka ngo pona nini? IDPS viva. Alobaka ngo na justice congolaise mais alobaka ngo na Joseph Kabila. Parce que bato yo nyonso basala ba crime na Joseph Kabila, ba kimi na exil. Mais Joseph Kabila so vani a osa la réaction moko te. Yango a pasaka déjà message à lobi que je ne suis pas un agneau. IDPS viva. Yango nazo tuna bino. O eza question. Pona nini John Numbi atika ba preuve nyonso ya batu oyo ye azwa boma na régime sanguinaire ya Joseph Kabila. Eza question.
mais réponse nga na kopé Sabino eza pona un jour asimbisa Joseph Kabila touche IDPS viva politique il faut tout ça la analyse normale et puis to kende Kanambe lelo atikali ye moko calme na RDC tandis que Caleb Mutomba za na exil John Numbi aza na exil mais Kanambe azo sala ta effort mon côté ne John azo vandi alobi ke mais ndenge nini ngai na boma batu yo nem tozo tinda ngai osa la réaction mon côté pona nini IDPS viva yango John Numbi akokaki ko supporter te ye moko ne abengi service ya renseignement alobi ke bokene na ndaku na ngai kuna na Gombe bokomona tous les preuves nyonso oya liwa bato yo na jula boma muto ya tinda kanga ezalaka Joseph Kabila IDPS viva les parlementaires debout les parlementaires debout les parlementaires debout le général John Numbi a refusé de mourir seul car il exécutait seulement l'ordre de son autorité IDPS viva plusieurs preuves de l'implication de l'ancien régime dans la disparition des personnes gênantes. IDPS viva, les alliés qui trouvaient wana. Mais bon, mituna, pourquoi John Numbi, famille Badaro wana na lupango wana. Bon, nini a effacé ta trace mon côté, il y a bateau, il y a bateau qui mais en gardant tous les dossiers. Tous les crimes sont ça la garde à mais famille les alliés qui wana. Et bon, qui t'a abonné pendant la nelaï à propos de l'ouest Floribert Chebeya. Et bon, qui a bien la famille n'a pas le dossier mais à garder à pour nani kuna. Et puis pour nani à garder à na katanga te. IDPS viva. Mais à garder à mon Gombe. Parce que ayeba kike mutuna ye un jour soki abaluki lié ye a représenter ba preuve wana wana justice congolaise la ligne donc ye moko bazoye te mais bakanga bango nyonso yango alobaka que je ne suis pas un agneau IDPS viva yango ye moko abengaki service ya renseignement lobi ke bokende na nani na ngai ya Gombe bokokuta tous les preuves oyo ezolakisa Joseph Kabila nem tabomaki Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila nem tabomaki ba témoin gênant c'est là qui a fait là. Mais à ta preuve, moi que ça là est passé. Et puis la police a sali bilan. Plus de 100 personnes au John Numbi a bomi. IDPS viva. Pour comprendre que le régime aux Zala qui wana, les Zala qui régime il y a des criminels. Des criminels tout fait. IDPS viva. Et puis les sous-sous, comme question. Comment un général pouvait laisser autant de preuves accablantes dans sa résidence et ne pas avoir les réflexes de demander même à un tiers d'effacer les traces. IDPS viva. Et ça qui est sur le mytho. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Yango bozi bomoni Joseph Kabila a bengisaki réunion moko ebongaki esalema na niveau ya Kingakati mokolo ya le jeudi le 22. IDPS viva. Oyo elekaki. Mais tozi tomoni Shadari Minaku baboyi côté réunion na baboyi côté. Bon comprendre que quand il y a FCC ça na problème. Ba comprendre que mutu na bango zo vandi azusa le côté. Bazola ndela bango na ba justice azolo belo côté. Yango na zolo babato lo baki que Félix Tshisekedi c'est un pantin. Ba bima lelo ba mekolo na makambo ezole. Lobela. Ba vandi kimia ko ni IDPS viva. Bati beto azosala musala kitoko. Aboya qui parce que biso to banda lo bakemela agene. Mais yena diplomatie ya zana yango lobike. Avec agene son abina mela yango. Son na kila brutalité. Ça c'est ce que je veux peuple congolais ne pas. Votre la bilo ba c'est pas John Numbi. Diplomate de carrière. Base militaire mobimba yango wana. Même ba policier bazo bim service à renseignement zo misezo ba ke minute yo misusu biso to sala na yango te. Mais comment c'est fait se retrouver? Et puis la nana qui m'a qui mukeba ya zo le gars qui a lobaki boye. Ezaka ka o ba bimi c'est pas John Numbi te. De fait ka yimbi pe ba bimi saki derrière moko ya minduki. De fait ka yimbi pe ba kutaki selili moko boye yoka ba bibembebele. Mais balobela qui a monté. Mais peuple congolais zo landelaka John Numbi mais ba plan ezala qui ya mabe ebele. Et puis na koloba il faut ba ça la patrie ba landela pas Shadari. Il faut pas l'annuler pas tant fort. Parce que selon les informations qu'on a reçues, bah arme wana est partout dans l'étendue de la vie de Kinshasa. Bah bomba yango, bah bandeko bomsakabal. IDPS viva. Et puis tous les la likambu ya ba député fictif. IDPS viva. Ils touchent les émoluments et tous les avantages associés à leur fonction. Mais ils ne travaillent ni en plein air, ni en commission, et ne font même pas les rapports de vacances parlementaires. Les a Adolphe Mouzituna Janine Mabunda.
bazwaka ba monument na bango ndenge sengeli na ba avantage nyonso bazwaka yango mais bakendaka ko siéger te eza escroquerie eza kimoyibi parce que peuple congolais a voté ka député pour nini akene kolobela ye na assemblée nationale mais si ko tango yo zo défendre peuple te ozo lobela ye te siko salaire wana ozo sala nini ozo sala le côté il dépêche yango na sina sengi papa Mbosso il faut botia loi moko bo élaborer bo loba nini ke député ya siégeaka te aza na droit ya kosimba ta ba avantage moko te il dépêche vivre et puis Adolphe Muzitu asila sonia zolo baké mbongo nga nazwaka na assemblée nationale eza pour na opposition ceux qui est résistance tout ça là au peuple congolais za check na pour la mumu est-ce que peuple congolais tina ki na opposition résistance au zolo ba il dépêche vivre pour comprendre que baza ba miyibi et puis aussi to l'équipe sur escroquerie ya ba chinois na sol congolais na niveau ya Ituri l'administration militaire assistant du territoire de Mambasa le colonel Mathieu Mupomba vient de mettre la main sur 9 Chinois et 4 Ougandais en situation irrégulière qui travaillaient illicitement dans un carré minier sans une autorisation. Yango na koloba na bino bo mitu na bino moko bo mona ba Chinois belé ba kenda ko s'adhérer na PPR des alaka ponani des alaka ba plan na bango mona reste ba pilla toujours la richesse il dépêche vivre et puis et ceux qui wana te il y a même des Brésiliens dans les sites miniers. Et à Kinshasa, les services d'immigration ne sont même pas au courant. Même là, les Brésiliens vont minérer la bise. Il dépêche vivant. Et puis, oh, il y a comme question, pourquoi ces rebelles, les rebelles sont basés à niveau de SD, les Chinois, mais plutôt ils attaquer les pauvres populations, oh, ils sont basés de l'autre côté. Alors que ceux qui vont attaquer les Chinois, ils sont basés dans les minéraux, mais puis ils vont attaquer les bateaux basés de l'autre côté. Pour comprendre que les rebelles sont basés dans la mission de protéger les Chinois. Et ça, comme il y a des multinationaux, ils dépêchent vivre. Et puis, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, basés dans les carrés miniers. Pourquoi pas les rebelles sont attaquer? Mais ils sont sécurisés. Parce que les gens au courant ils dépassent vivre. Il y a un Fachi Béton, un président à la grande taille du Grand Congo. À l'objet de tous les contrats sont annulés. Il ne faut pas revoir à l'Union. Surtout la Fachi Béton. Diplomate de carrière, béton. Et puis les sous-autosites qui est Maniema, les chefs rebelles, Kambala, souverain de deux fonctions, milicien Maïmaï Malaïka, opèrent à la territoire de Kabamba, ont été déposé des armes na bango. Bazu balobi boye, ba cultiver la paix. Il dépêche vivre, ba déposer des armes na bango balobi que nous allons cultiver la paix. To boy makambo ya ba massacre to ma suscité parce que faire Fachi Béton à Sala Kimbela. État de siège aux l'école to boy to kufa pamba. Yango ba déposer ki manuki na bango to bete l'état de siège mabo. Et puis, dans un colobela, sur le plan, ils ont les Ghana au Katanga. Ils dépêchent vivre. Et ça n'a pas plan, moi, il y a Moïse Katumbi à Zosala. Donc, si tout le monde est dimanche, combattant, il y a l'INAFEC. Bima qui va salir marche, à Makasi. Et il y avait aussi des pillages. Parce que, ici, on est nickel. Qui est dans l'hôpital, baba kiungwa santé, ba possible mais pas etikali koyate. Wana ba makamba ebisi bango. Siko tango bango ba bimi bazo tambola, ba kende ko vérifier ce qui corps ya baba kungo ya kito ya kité. Donc moni ba kabala ba Moïse Katumbi ba koti si ba tuna ba monde, ba piller ba magasin ba biloko ya ba. Il dépêche vivre. Yango tozo senga na chef de l'état. Situation ya Katanga pour les autres très grave. Les autres très critiques. On se rappelle le ministre intérieur, situation ya Katanga. Et ça ba kabali ya mabezo le kana Katanga kuna. Il dépêche vivre. Et puis il paraîtrait, Olivier Lembe a décrété 3 jours il y a des pour la loi il y a Eric Lé. Il est pas vivant. Il paraîtrait, Olivier Lembe a décrété 3 jours il y a des pour la loi il y a Eric Lé. Il est pas et puis la Kolobanabino, il faut boyeba pourquoi Félix Tshisekedi il est combattu.
Il faut boyer Banissoum Félix Tshisekedi dans la République démocratique du Congo pour il n'est pas vivant. Les plus grands péchés de Félix Tshisekedi, c'est sa volonté de lutter pour faire sortir le pays à l'enfer. Il y a un le peuple congolais a souffert. Il y a un et puis Tony Mwaba, il a été félicité. Tony Mwaba a travaillé vraiment ma classe pour la réussite, il y a qualité d'enseignement. Et puis, on a aussi dans la diaspora, nous avons un problème pour la caméra. Donc, il faut que vous ayez quelque chose pour que vous transport la banque. Ceux qui viennent vous aider, vous sautez l'information, vous avez recevoir les athées. Et à moi, vous avez aide. Merci beaucoup. Et puis, numéro dans les appuis 243 89 60 77 556. 89 60 77 556. Merci. Merci. Ok, qui t'a passé viva? Il y a maman qui a sali un mois. Elle a sauvé la macasse. Elle a sauvé la macasse. Elle a sauvé la macasse. Vous avez maman, vous voyez que l'autre. Il a sauvé. Vous avez vu tout ça là. Donc ça là, le lote, l'objet na tongo. Même les bisous à 1000 francs. On a bon côté. Auto soigner maman la vie. La mission. La diaspora. Kolinga ka maman, vous voyez que l'autre. Kolinga teke, oyo ka kufi. Tinda avant. Nous avons voté. Oui. C'est le numéro 09 98 47 07 10. 09 98 47 07 10. Ino nyonso. Musunga biso. Biso mama tokopate. L'IDPS viva! Viva! L'IDPS viva! Viva! Mwana mame! Mwana mama! Mambu maso! Tangu tolobaki pouvoir ya fati eza ya nzambe batu bandimaki te lelo makambo nyonso ebombama elimi na bwa! L'IDPS viva! Viva! Yo oyebi maneke forcé akosa mwana na ye ke papa na ye awanga na zemi na ye na kokima asalaki accident na nzela ya lu! L'IDPS viva! Lelo bimite! Papa ya mwana na ye abimi na ndako ya John Nu! Yango tozosenga na mwana wana apasalisa matanga abenga biso bakomba a condition kaka kafe nde ezalebe parce que Eric Lengi azalaki de PVD l'IDPS viva ala kombata nde tolobaki fati aza pouvoir ya nza tofandaka na mboka na biso toyebaki te bachinois batanga kote moko boye basala lokola pays na ba avant kota mpe bazosenga yo muka lelo ebimi te bolandi lobi 13 personnes mukama 9 chinois na 4 uka chinois babetie pate pa ya soda chinois batuni epa soda mboka na yoni akoloba chine azoloba konshing IDPS viva donc basangisa Congo déjà na chi IDPS viva chinois babeti ye pate pa ya soda tuki mboka na yoni chinois azoloba kunshi njoka selo bango deja basangisa Congo na chi na territoire wana congolais moye akota ezalaka na minute oyo nazoyebisa yo FARDC kuna opesi mbwambwa abo yango président na Katanga alobaka bien il faut qu'on revoie bakonta nyonso na bashi tozongisa makambo aze yango wana politique ya kanyaka lelo président azokita na Italie président aza na 3 jours ya via akita na Turquie IDPS viva aza na 3 jours kuna na Turquie lelo akokita apemi lobi nde akokutana na collègue na ye le président Recep Tayyip Erdogan IDPS viva kote bakosola masolo yaka si mas mercredi président akofanda sikoyo na chambre de commerce kote akosolola na bato nyonso oyo bainvertisseur turki oyo bakoya direct mpe indirect na RD IDPS viva ntango fati azobunda bamisusu bazokomprendre te yelaka bandaka makambo bazokritike me na suka bakopesa ere so de mutu abandaka bakritikaka te bakritikaka te
koma mutuka soki ngeli kana se bakiya basili matisa biso kaka likoto kabilenga so demo bide pasa viva toyebisaki bango pati mwana nkoya zanko pati eza pasi a échoué parce que oyo bakanaka bekosalama na pati nzambe ya debulona yango kwa esalama eza pati ya debulona dikati esalisa sebe soki bazokanisa makambo ya guine kosalama awa bazolota ndoto ya ba yebisa bango balali pongi bameni bo bide pasa viva parce que président ayebisaka déjà Alpha Condé ntango azalaki awa abendaka ye mato alobi toza boye troisième mandat na yo ekosukela yo mabe il faut respecter démocratie ye ayokaki te lelo yango ide pesa viva yango amoni bandeko wana bazolela bango balingaki batinda fati na grisman nzoka fati alobi tookende awa baprépare élection te kabila mpe kuna alobi na bango condition so ebongi na finance bino na lamuka candidat na biso eza olivle ide pesa viva ata marche na bango ale 15 oyo ekosimba te parce que selon bainformation baimpisere bakendaki kuna mbongo ebimi Dile pesa viva. Ngakati abimisi mbongo amasi. Ndeza boye na biso opposition eza pa. Era ngo to lobby yango yo soki balingi élection era ngo yo. Ba préparer déjà chanson remix à Sengaluke. Ba mataba kitaba ozenga lisusu luke. Parce que le président azana kopirate. Parce que boyebi. Pourquoi bazolela? Yo zo mona fatia zo bima boye bazobima na sa mutema bazole. Moni président akendaki na Allemagne. Il est passé viva. Et ça là qui au moins 3 jours. Batu bazoye battre position ya chef de l'État. Boyebi côté président akendaki. Il est passé viva. Kaka na Allemagne mais président betaki tout na auto bengi Africom. Il est passé viva. Africom wana eza o yoka ka force américaine o etali kwa kambu ya Afrique. Kuna makambo mege kotaka te. Makambo eta solo di kuna na ba envoyé spécial États-Unis a tinda kuna moyebo ba makambo solo eza. Olanda ki déjà awa. États-Unis a auto-félicité Gilles Alingeti dans l'opération Kanga Moïse. Il est passé viva. L'opération Kanga Moïse. Awa kozonga ya président awa. Mois ya septembre o eloko président zo sala kaka ba nomination ko banana la police. Si maké na ba mandataire. Parce que mois d'octobre, eza mois o le président ko bando tambola pona ko lancer ba misala na. Bolandi déjà biloko déjà na niveau ya ba kasa ba traiter komi koko. Bolandi vendredi délégation ya Banque mondiale de Yabadi déjà ba ya Banque de développement africain. Ba pour la relancer ba misala ba. 4 misala. Pour ya au profond ya banana. Baye ko lancer lisusu njela ya route rail ya biso na Congo Brazza. Baye lisusu pona ko créer parc agroalimentaire industrie. Baye lisusu pona interconnexion ya Vesipro. Au moment où tozolo baboy na zo bisayo patina na comité d'investisseurs allemand déjà baza na kati ya mabe. Il est pesa viva. Yo zala na yo kimia combattant. Agitation ya batu wana comprendre ngo. Ko fatia bisai ba ke misal meba. Ba komela mai na to. Biso pouvoir eza ya biso to baki to kobanga te biso nde to koba. Parce que oyo gabenga kashina ga autorité morale fati déjà commissaire mwana po. Na kopi. Oyo koma soko fina mande feleli. Au final libumweleli. Merci combattant. Mon angana Sukiwana, plus numéro plus 243 82 60 13 528. Plus 243 82 60 13 528. Merci. UDPS viva! Viva! Fatime! Yango comprendre ce que tous autres na makama malamu. Et ça qui bango est énorme, minute on est tous aboyés. Donc comme qu'on soit la décision finale. Donc comme déjà na rond-point, on les déjà va parce que on porte na carte na makadam. Ça dit que libanda mais siko Fatime à côté sur na makadam. Oyebi nena sabino que non, vice-gouverneur. Ça interpellé. Déjà vice-gouverneur Awa, les autres sont déjà Ngobila. Parce que Ngobila n'est pas seulement ça dans mon sondil, la Katamboka na biso. Il y a un copain de mon Katamboka, et puis ministre intérieur. Il y a des vice-gouverneur, il y a des Awa. Makamouye ce sont les Kanakata qui ça. Yo conseil nini, on va nous repasser sa titulaire na yo. Na la bataille. Yo le connu, on va nous repasser sa conseil. La Kata fille de qui ça est pas titulaire na yo. Il y a un copain de vice-gouverneur. Ça déjà interpellé. Quand on soit vice-gouverneur, ne qu'on soit mobile ya moana. So quand on mobile ya mobimba. Il y a un copain de Kontamboka, à la lipete. Tu as déjà qu'on nommé
ba gouverneur déjà la prophète tozo ba na loi là-bas so to longa loi là-bas to kala la Tanganyika 14 prophètes tozo ba na loi là-bas to bandi déjà to nommé déjà bête facile bête maboko ba kasi musu to bandi déjà ko nommé ba gouverneur tozo ba na loi là-bas to longa loi là-bas to kala la Tanganyika donc je comprends déjà to bandi déjà na des prophètes wana et c'est comme moi bitumba et c'est comme moi ba kaba les autres les kaleka les deux prophètes wana là-bas, dans la Tanganyika, il y a un compagnon de mon Mboka, à na Kanda Makasi, même 14 gouverneurs qui sont nommés. Pour comprendre la diplomatie, et puis pour comprendre Mboka, il y a changé dans 14 professeurs. Il y a un compagnon il faut que nous ça, système à Mobutu, la gendarmerie nationale, il faut que nous la carte Mboka. Et puis, chef d'Iri, il faut que la bana Oyo, la quartier, la village. Par contre, il faut que mboka pe ko suka mboka. Et ça va être. Donc on tient sur ba incognité. Donc on tient sur ba rwandais te betrajeté. Donc on comprend mitindo na 14 provinces. On tient ba gouverneur mitindo ya wana. Il faut chef d'Iri, chef du quartier et face à la moi na bota na kata mboka. Donc on comprend le piège to sali bango. Oyo ki na beni na mboka moko na Iran. Biso to yeba kutu mboka ngote. Na kata beni. Ok, na kata beni wana. Rwandais ba minambo kana pendant 18 ans. On se fait Kabila pouvoir. Ndeba Rwandais, bazombo ba changer mo Congo. Et ça na kata beni na biso. Ba changer comme Iran. Ba comme ça on dirait comme beaucoup arabe. Dans ce que ça va beaucoup arabe, ba retirer mboka na biso ya beni. Na kata ba village. Ba tu ba comme kana te. Ça va sur le coup ba rambo na biso. Mais ça là du cobra. Lobby, ba kiti. La katapeni balaksi bango mboka ngo na FARDC ba botoli mboka ngo comme ngo Iran ba bomba bato en désordre bete la FARDC maboko makasta bet naga ba soda américain o ba na mboka ngo dale loko basali ba ke retirer mboka na pendant 18 ans ba tu ba kabote ilunga leki atikali ko ba mboka na te ko tina sam ayebi mboka na te mais ba américain don de surveillance et qu'est-ce que tu veux Mokango na kata beni Iran et ça musika na kati batu bakota la teme lobby ba soda américain na FARDC ba ke retirer mboka bakuti ba mikuwa batu bakuti ba biloko moko donc sophistiqué donc ya passe tala batu ba mema ki mboka pendant 18 ans papa les batu na bosola ba ke marche ba bosala le 15 récite ni na o que ça bango déjà Martin Fayulu fournir ko fournir bango na marche wana asa dete Kabila yona il mateba asobanga Kabila il mateba et très tout buka ba ndoko pêcher ne ba miche a comme un pêcheur yo so bo Kabila comité de nationalité mais banani ba grand décideur o ba tellement Kabila o dit que iranium ya chikolobo ils ont fait ça problème à kasi na kata monde entier Iran na quelques personnes à moka moko boy bandi ko taka Israël et pour battre Israël ça paternel ya kisasa battre Israël ça paternel ya RDC bandi ko troubler Israël na état sud-amérique il faut comprendre le président ya Israël à mon non ça ne va pas à quelle la tribu des nations ba kutiba A47 ba minduki ba masas on les petits kuna na kata Israël ba A47 batala boy ça iranium ya chikolobo de Moïse na Kabila ne bate kango siko e comment tout ça Israël non mouton nenga sa boy faut to longole kaka ya vous tala ba Kabila est en danger ya ko ba mouton na nenga sa boy to comprendre le système o Kabila sakina yo kalisi ni choni numi wana yo kasi ba biloko na ba sombango na 2011 ba somba na Kiba ba minduki wana o ba to ka pa choni Kabila bibisa mbongo à l'état nala batana bate kumusulu Kabila azomongo ya l'état minduki wana na choni numi ba somba ko bana 2011 ne Kabila kanga un grand montant balobi mbongo wana minduki wana basomba eleki kutu mbongo asalisa kinga kati tala ndenge Kabila nourri biso na ba pauvreté mbongo otoki lelo otoki yango comprendre que non bato bazo comprendre te mais lelo bato bako comprendre fati babia to soutenir moi na mboka wana après ça président Kiba mbongo Kabila ba minduki oto to kanga et pas chonu et puis baké déterminer 100 personnes nanu ba mona 100 personnes mikuwa minu ya ba tout 100 personnes ça
bakanisa bamini wana bakote 1 2 3 ça mikuru ape ça lorsque balokende nango wapi seke bamikuru na batekaka ngo bamini na seke batekaka ngo tala babiloko oyo bino bosolo bakeno kabila c'est très dangereux yango comprendre mpe baégal décideur babilikambo oyo bakotika ngo te epe tocomprendre bandeko na biso oyo nyonso bakufa seke eza bationi nungi wana epe nasepeli na puce mobile félicitation akeke trouve susu na kauka awa ndako mosusu ya John Numbi asala 23 ans asutaka mbongo ndako te bake kosala audit puce mobile ake na bainspecteur bake na kauka awa bake kuta étranger nanga batala bate nazali mwana mboka naza le sang de peuple congolais nakozala eloko moko te oyo ezali mboka na ngai eza boye te eza mboka na ngai nakwatama ya kisasa mpe nazobotaka na kisasa awa bokotimide ngai te naza na kuwa koloba mpo na mboka na ngai bake trouve ndako na kauka ya John Numbi epe atia baétranger bainspecteur bakoti wana audit bawangani babi non biso toza biso kaka bato tokengelaka mais propriétaire eza John Numbi tina kauka okoma na bandako okende sika bandako ya nalaka ezaka nango na kauka bakrimi bango basalaka ezaka na gombe kuna nanga batala bate baza teke yango kopane Fachi Beton na Italie babende matoya atake papa toza na badécideur moko bozelele na 10 mois oyo relation Fachi asali na 5 pays na compte ya ye moko bino bokasa batransport oyo batransport ya na mbongo leta te batransport nano batala bate batransport ya na mbongo leta te batransport ezali batransport bapesaka bano opesa Fachi ndenge bano kosala relation bilatérale na bapeya bano kotambola batransport babano bapesaki ye yango azalaki na souci ndenge tozalaki bato bababisi azwaki mbongo na ye apeyaki nanu 450 transport eza mbongo ya leta te mais soki otala baministre ya transport bakomisa ya transport ndenge na bango baza bandaki mine tozoprépare bango fimbu akekele yango moni conseil de supérieur balobi bato oyo baministre oyo fo tolongola bango mpe tozala bango mayele bazotravaille na 2 tranches kote mosusu bazolobela facture kote mosusu bazokota cc bazokanga babiloko mosusu cc baza na vérité te mais oyo mpe tobaki oyo ezali gouvernement ya baguerrier mais wapi baguerrier yango banda président abaki likambo social tine oyo ministre nini atelemi ye pa loba basusu makambo social yango personne ana complice eza boye te okende bino baministre baguerrier bokoki koleka mpe bozotya bacommentaire atako biloko ngo eye nango mais fale boleka bolobelaka ngo mais ntango ozolanda fiche chef de l'état te seke oza biloko moko ase yango kopale président ya Italie ayebisi ye kozasi na confiance ya bato te même te biro na yo kozasi na confiance na bango te tombola bakombata oyo papa bato bazoconcevoir pouvoir na biso eza bakombata oyo beta bakombata maboko bato bazoconcevoir pouvoir so le kombata yango so comprendre que non lelo oyo na bakongo na biso oyo oyebi makambo atu bato wana tu na musi ya sasa 12 village oyo bana okopere na ledia mwana mboka meta makambo bazosala 12 village bichef ntango akitwala tocomprendre que 12 village na biso bafrontière ezalaki bloqué epa ledia na atumaki bwana lelo oyo Fachi Beton comprendre système wana poko félicité ye yango tokopata toyesi bango kaka na social oyo bino bozoloba ke non wapi biloko Fachi aye nango na bapoisson de mer wana oyo tolia wana kaka yango mpe tokoti na kata social gratuité l'enseignement oyo bekole Fachi asala te kaka bekole wana oyo dobe na batangela natanga kabila biso mpe natanga lelo oyo yango kayi bana bazotangela eza boye te keku eloko ya mutu keba soki ya yo te komeka te yango sokopata 10e mois oyo Fachi asali système merci Fumusulu Nikolo pete
3 personnes baso kangama complicité banda kabila kota si le oyo baso ninga basa le komo boy peuple congolais là on comprend que non état civil ça rêvé déjà trop de surveillance 3 personnes sur Sabino oyi Claude marche à la tête alléluia ba crime bango ba bongisa ba crime on kata mboka za ba Claude marche ba bongisa ba crime ba détecter ba mbo on comprend que makambo eza ebele kosola me ngai na bino tokutani lo elo na biso yango oyo koza nango na poto yango tosalango awa nation de bonne foi soutien parti beton alors tosenga kaka bato nyonso oyo balanda biso baya kosadere na biso ensemble oza sportif te ya tosadere ensemble tombola baide nyonso ya chef de état na yango mpona kocontenir na bato nyonso oyo bazokommotre badia chef de l'état pour que mboka na biso etomoma liboso baoyo mpe baza na besoin kosoutenir biso tosenga na bino mpenza soutien eza makasi vraiment parce que tozangi baéquipement babiloko mingi ya mosala eza te oza numero ya chef na biso mpenza jile azali awa oyo ezali ya kotinda botinda numero na ye en tout cas base na biso sans format tv yango ezali merci beaucoup bomoni ke tozobimisa kaka baassociation nga moko na kokoka te oyo nyonso aza na aya oyo nyonso aza na association na ye ezosoutenir Félix Antoine Tshisekedi yaka alors tosengi na badiaspora nyonso monde mokili oyo eza abosfa eza les amis de Fachi eza basportif oyo ya Fachi eza eloko ya mokwantombolo mwa mai tosengi na bajeune nyonso ya makasi oza judoka oza kacher oza karateka olia kumela bombe yaka na bosfa tokoencadre yo kitoko tosengi tikosengo shimo Roger Luma Moulobela Fati Boulabula le grand mécano Olivier Massamba Maman Brigitte Mwanzakabe Association Fati Solution tosengi Mama Vida Moyo Mama Nana Kiumba tosengi rapport na bino mpona bana oyo bazobima mpona bato oyo bato makasi balingi basécuriser pouvoir na biso baconserve tosoutenir bango à 100%. Awa tosengi bato ya bien abosfa aza boxeur ya bien tozala propre baintellectuel eza formation baintellectuel boya kosadere ebele bamituka ezoya tokosala abosfa makenya abosfa sécurité abosfa sécurité eza bongo te tokozala bangondo tokozala baweb osakani omoni yango tozalaka na teni ya kitoko oyo badiaspora bakopesa alors boya kosadere président yeyo kombo na yo nani président boya kosadere tosalaka entraînement na 20 mai chaque jour dans l'entraînement dimanche dans l'entraînement à partir de 5h jusqu'à 9h merci beaucoup bajour à semaine tobandaka partir 6h 7h30 tokati entraînement tosengi bajudoka nyonso ya marché central tosengi ya barumbu baboxeur bachampion nyonso baya basadere tokende liboso merci beaucoup